Ok, merci pour la motuna est très important. Réponse dans les aboués. Famille papa n'a pas pu pouvoir te. Photo yi belo ko wana, ceux qui ba kolanda, ba rapé ba to ba libre ba droit pe sa réponse na o nga na o balelo. Ba pe singa pouvoir te na ndenge ni. Papa n'a nga ki grand frère na bango propre. Papa abeli petite sœur na ye wana ba benga imfuta wana avandi na ye. Ayebi façon to vanda na bango na kata village wana. Kobela na ye kolia na ye makambo tout, c'est moi, guerre tel que moi je suis. Et quoi arrivé, papa beli a quoi brisque, babé ngai. Tout ça pas ne belé, papa boti bicho to a 18. Balene na nga bazali neti nga na mwana mwasi ya misatu. Maman na nga mwana 1962, mula moko na mwana papa ya mibale. Mwana papa liboso ya mwana 1958, azali Augustin Ngambo. Baye ko benga nga. Pour ma caméra, papa qui n'a pas beaucoup tel que va cacher de nyons tout sauf rien. Et n'engage pas vendu wana, baza censé bailler bien. Tous les documents fa ba senga ba sala likamu moko ba anza document pananga. Papa ko brisque ba benga na ke na juillet to bimi na e. To kene na hôpital. Oh, oxygène. Après 2 jours, mutai ko kufa le premier max. Ndenge za la kaka, chef coutumier. Moyen pena qui na noté conséquent pour no ba ke noté ala la mort que te mokile chanja. Tu na mort que ya 7 to réunir famille nyonso à bon terme problème ko na mutu ezati ba yena lupango na ye kinkole na bité to cha matanga awa te po aki chef coutumier matanga fo ezala na village na ye oya Monique a na possibilité ko mata amati wana possibilité te bakoko créer mutu ka moko ezala na place wana pe mi marabato to yo kana calmement na famille na ye tata mwasi wana to vandi quand ils allaient à Kenya, oh je m'en souka la tindi, moi li patindi, bat bala li bana tim komata ngekebi. Mon na vana tongo babe ingai, c'était vendredi. Oh yaka babe mardi. Yaka mbang babe ngai kuna, réunion za kuna fo ba sa programme ba msebemi. Na écoute famille nyonso, na ba chef du clan, na bango ba tata mwasi, na bana na bango, na ba grand frère mususu bote na papa kulutu, bango nyonso ensemble. Boloba. Ba sali calcul okunda mutu, total mbongo pesi $1,500. Na tuni bango ona lo baba oyoka soki nazo kosa nzamba likola zo mona bo sali calcula $1,500 oui c'est bon na mutu lo chef coutumier o ayebanaki calcula matangi ke 1,500 ya mbongo bo tiana no mbongo ngona na si po lelo to mardi bo proposer bimbe bima vendredi to apena ngonga ya mbula soki mbula beti na minitio seka to bomi damu ko la mardi komi mercredi faut bo solliciter bata batank faut bo solliciter ba mitu kenge mema kuna otika biloko bopé sambon na libota nyonso wana mutabi misi mbongo ata infra ta par James mona papa mi bala che $80 na ebisi bango pona lelo moye simba izate bolo ngada ta vendredi to se concerter lokwa to kokibiso nyonso ba chef du clan ou ba pesa ki papa bokonzi ba responsable na bango ya batata mwasi wana bino bokende bolo babokunda mwana bino ndenge ni bino pe batata mwasi na bana bino tour na bino bokuna ya na bino ndenge nini biso pe bana mowe to kuna papa na biso ndenge nini to sololi totali kenon oyo charge ya koto eke ute ezala boye oyo koto eza boye oyo koto eza boye to mettre fin après to proclamer jour ah c'est bon c'est une bonne idée to telemi biso nyonso na village groupe na groupe to sololi to yokani ebembe bimale 21 bana bazi charge ya cercueil batata mwasi bino bosomba carburant ba kiti ba transport au kota biloko tata mwasi mususu asuka lobi ote ngafuna somela ya nga cercueil mwana na embo ayebise boye omoni charge ya cercueil yo bana charge lo apesi yo bana raison et ko to mepe $1,000 pour na coût ya transport ya biloko ah c'est bon la chef du clan bon bango ba responsable bandimi pe ba par donc charge qui a partagé pour tout le monde to proclamer jour le 21 ngana konta bana bon ngai na fana papa mingi oyebi pour presque pour ngi fana biga imbonga papa inyo maboko nanga ndenge ba vandi wana ah papa mo boye apesa nga confiance ebele ngana so bele cercueil na biso bana bande ko totala banini kezanga likolo poto bax to solo li calmement date le 21 et comme le 19 na bengi grand frère mi balé ve bengana no ben moi papa kulutu mususu na Pierre kaya ko josa na maboko nae lelo to comme dans les 19 les 21 des jours na ba période ngo ba mula oyo
tokosala ndenge nini mbongo kuna eza ndenge nini abenge babi mbongo na kati ya kayaka $80 wana bochaki wana mutache mbongo azati oh ebembele 21 lelo $80 ok je tokosala ndenge nini abengi grand frère na mususu baye so tolandi bato to monde ya libako ya na kati to sereni to ta tokosala ndenge nini akufela mutu na biso bu ba fait habiter to tikanga solaki na bango to zela lobby les 20 to benga boye mao mwana tata mwasi manki oh ma bakiti apa Yannick bo benga ngaiti ba bengi Yannick atangi téléphone wana de na village tata mwasi yo ya mususa liboso wana tozana yo ala na papa tozana na village makambutu papa na monde ba ventir moko na vie ceux qui ba tribunyo se ya boya soni to bebisi coutume likola lo koso ya pouvoir likola koso biloko mokili to kotika ata to weli na biso suka to kotika jour wango le 21 bembe bima na tongo Burkmes Nkama abengi ba grand frère na ba ye o te Burkmes Nkama abengi biso to koma na famille ba komi o te boya siko te boya na 15h na gelonga na nadine problème ni bon ba vebi bo kini ko bimisa ebembe biso to songo ko kito kende na je grand frère le né à famille na biso au mo papa tiki au gingambo to kende to koma kuna bo mais plein à craquer on dirait concert oh likambu nini na kutipe Burkmes adjoint nani mota na ba konja sécurité ba la tel que JR ya la police ya ane bango tout au grand complet de réunion pina na sala là bon gelo to bengi awa na moni tata mwasi mususa mukolo wana vandi na tata mwasi aleki na bana na bango nyonso ah to ko sala nini o te makambo ezali awa tata mwasi alobike yo oche ba kuluna na mboka oche ba soda Mamadou oche ba JR bango mo ba kota na mboka ezate nde yango babimi na bango baya bazwa bembe bimate bazongisa ngona na morke ebongo bosola to sala ndenge nini na tuni Burkmes na miso ba service nyoso wana bomeka na ko expliquer nga jeune garçon ka moko o ninga vandi boy mawo wana mwana tata mwasi na biso amwa suki belé boy wana ndinga za boy na mboka o de ba planifier en 20 km ba planifier ke muta ko tete muta bimate yo moko ko ke ne pe oji mama na yo o kuche de avanda ki na matanga yende organisateur na matanga aji ba couverture abatu ba cogestion ndenge zalaka o juillet obimi na ye sake ba simba yo ni ba beto mbata na nzela na ba barrière yo tangi ba barrière za na nzela ke consigne ki de planifier excellence ya ba ventir dede alobi na chiba Mamadou oh mais to lo ba makambo mususu o ya sembo po ba bien ke pasteur pariti c'est un pasteur yanzai malam pasteur akosa te pasteur lo ba bosembo ko buka lokuta pona ni colonel Mamadou aye po ya ki chargé ya kosala libulu ya kavu ya papa ye mawana colonel Mamadou azali moko ya kilia ya père ya beau père nanga tant na sengi ba ko gestion ba bité biso to ko soutenir yo to ko pesa o motuka ememe bembe de 7 ti na village po nzela za mabe motuka ke na moto te moya transport ezate colonel na bi bon avant ngana kende kan ko tike bembe fona ko mana nga moko na tana eta ya nzela pota na ko ya na bosa na te po tala ka bembe chef ko saba bubu te ko ya na nzela akoma wana tata mwasi ona pena ya sambela kanzambe taka na fepa ko so amuta sambela ka ona loba oyo yena nzambe na ye ayebi na ngai pe colonel apesa ile bonjour Nathalie c'est qui est responsable de tikali na ye yeyo à part bonjour le comme souste tata mwasi toi devant Burkmes colonel ana bosola ki na habite à part mbote asala ki ba minute bo na habite ata ba minute misate ko kakite il y a zali colonel a c'est la sécurité ce qui kiti place a komi a tambola basoda basala kani ba se déployer ka pour encadrer mutu na bango ba obeta rit ma famille yango eze bemba beto pour terrain il y a ne mutu kolo mususu ma kolo la famille na bini tali nani Burkmes Nkama juste nga document bi gelo signé pour ba banga na micho ba banga nde yo signé document ke ba soki ba ke matanga mutu osala bango mabe ezate soki ba ju problème ya na mutu na yo na miso ba service tout ya komi na seli na ju document na signé mao mususu ya manki wana tangi abileki esprit document za bien tika mama sala nini bakende
Jongisa bango bakende kolela ndeko na bango totika makambo oyo musu asuke bela binyet so otinda tina mama na yo mama na nga kokende te bruku mesa jo wana mota wana ayebi tout po sa moko to bali na famille na bango grand frère so bali na famille na bango donc akoli pe na mboka wana to sali ne makambo ebele ba makala ba maboka na mboka wana donc histoire moko to beto ya bosa na kati ezate ayebi na ndenge histoire pouvoir ndenge kendaka aboyi bruku mesa si bango bon ebembe na mincho komi dia ya leta jamais na ne bembe dia ba tia na cercueil pe chef coutumier ba bimi dia ba komi ko ya na mincho pe bibembela la kalisusu te boko mwana ngona nzela bozwa yango bokitia bozokisa na morke mususu eloko wana esalamaka te bokende nga na pesi mutuka na ngai commandant la police na instruire pesa 20 policiers bakende kosala sécurité na mboka total nanu bakulu nango bazali wapi toyokani ba milice ah OK tokende bon ba policier baye batemsi Jeep Ascardo tem na plaza wana na ju téléphone abengi mao téléphone esona ya mbité na bengi esona ya mbité na kati na bengi burgomestre habité boko tana ba Jeep la police bokende bokunda ebembi tokoti per tokomi na mboka tovandi biso to se concerter na miso to kosala ndenge nini ata membre famille moka papa ayete mwana groupement mukani po groupement kingakati wana bango nde bakolo famille nde bato bana ba décision finale pour na pouvoir ambumi bana ne babite ezala boyete mboka ya munene siko na mincho soki boche chef te likambo ekweyi brisque nani ndako comme responsable bokende bo se concerter bokanga mwana moko famille nangi ke basangani ba se concerter ba bakani nous allons combien de bana pour bakanga il faut papa tibiso 14 tibiso 14 ne le ba combien de garçons ba garçons to à 5 voilà avancer l'état du sol bientôt OK non ba garçons to à 6 garçons ba kangi ngai comme na tongo ka ndingi zalaka bango bangoni ba lésé bakangi tata mwasi pe chef bongo bani ko solola ti basi bango te makambo esala makaboye te ba précipité ba yepa ba chef du clan avani kana kinkolewa kanga biso bateke to benga na terme bateke mitwa do ça dit singa pouvoir wana mama na habité nani na lekela ki cercueil na mboka ba yebisi mwana mowe kasi chef nde wana nga moyena kango singa wana izati nga pe na opesi na no pouvoir bongo te na salele ne acte document comme intérim asala intérim pour intérim est obligatoire jamais muta kufi apolina noté nini te bino boza pouvoir et loko ya nano ya biso ne to pesa ki ya na bino tango ya na bino kufi ya su ya bino te comme nano ya biso tout comme to ko bato luki libota mususu to ji pouvoir wana to pesi bango bino bo wela su loko nini te toyoka soni aisi bona kiteke bolongo la li la silo koso botika mwana wana asala intérim soki atambusi malamu te tokosala 40 jours toluki moto mosusu totie soki atambusi malamu to reconduire ye pour pouvoir bateke eza bongo ndeti na miso na arbre généalogique pouvoir wana bana basi bavandaka yango te ozomona bana basi dekoko na soki filimpu ndenge abota bana na mibali na bana ya basi ata mwana moko le ne ya bana kufuma nyonso mwana liboso na ya mwasi nganjeme atikala kokoma chef utapesaka baleki na ye bongo siko yo tata mwasi otika na famille to proclamer obio comme chef fumuketo na mboka na biso avandaka te ndenge azana za sanse ayebi yango basala na lokoso prévané tant va désordre leki chef du clan lobi kenonga na reconnaître mwana wana nga mwana sala no document ezate moi pena kango basinga wana ezate mwana wana sala intérim nata ndingi na kotambusa libota bakendaki kola na groupement kingakati taba komi kuna groupement ki clair ici bango vérité po terme le bokonzi na biso kombo nango babenga obumungo do soko bo million balion basila raté na zamba balion ité mais balion ça dit pouvoir ya bana mibale ya bana basi tata mwasi ana droit avant na bokonzi na mboka wana te yeba koyela inde mutu soki 40 jours esalami na bana o bana mibali babotika ngate po bana mibali baka papa na ngai te papa na ngai na baya na yakite na baleki naye batu pe ya malamu bana kimia koleka penga bazali o pe bakoko tala ke note to punina biso mwana na to tie na pouvoir ngai mwana sala contradiction ezate poza pouvoir ya coutume ya pouvoir moto to ko somba na mbongo na minute wana na OAIT yesu koyo eloko so mona créer makelele te mais bande kwa no ndire neti tellement so na utiliser baba na fingi magia TV ba ben insensé pouvoir ya li patriarcat ya matriarcat
te yo lelo ozwa ngo pesa bana ya basi na ndenge nini soka longoli kaka bana na ye wana mibali ba maobo otanga wana makele ke sila après 40 jours soki ba na pierre oya sisi ki mbuma nyonso na oteka wana alobi ke non ba chef de club aponiye ye a accordé soki boyo ki makelele botuninga bobi ke amuyibi ya lokoso bozo émission bozo ngisi yango parce que biso na biso bana mibali ya za lion ngana lion ya likaku ngana likaku muto akimisa muninga azati yango na so terme ya pouvoir obumungo